losako mboka bino ya solete bana bena kongo nyonso losako mboka bino esika bozwami ngonga na biso ebeti oyo comme d'hab toyaka po ete topesa bino masango mayema ekoleka na kati ya mabele ekolo kongo toyaka mpona kokebisa bino koalerte bino po ete lobi boloba teke no tozalaki moto oyo akoalerte biso ebongo biso tozalaki induit en erreur moto moko te azwa beskise po ete alobaki ete toyebaki te tobandi kobeta mbela oyo bandaka etoye komona eloba bankoko na biso eloba bakulutu eloba bandeko balobi ete ya solo mai ebandi komata mpaka matiki alobaka yango mikolo nyonso mai ebandi komata mai wana ebandi komata mai nini toa komona yango peke effectivement mai ezali komata mai ya fleuve Congo ezali komata bandeko toa kotuna eloko nini ezali kosala ke mai ebandi komata eza kokita te alerte eya kopesa. Alors l'autre côté bandeko ebele bazali kosepela babiki baresir oldop na bango baresir kuna bango ya koyiba babe na Congo ya koyiba bakongolais comme baresir kuna bango. Dès que vous savez me rappeler après, s'il vous plaît. Je suis en émission là, s'il vous plaît. Si vous pouvez me rappeler après. Merci. Voilà. Alors, ma ezali komata, bandeko balobi de kamonini ezali koya. On se pose des questions, bao bazali na kati de spiritualité na biso, balobi ya rien, ça ne va pas. On te belle la comme basigal. On te belle la comme bandeko na biso, bao bazali inconscient. Bon, bazali na kati de distraction. Baza plonger là-dedans. Et bazo kanseke bazo sala les autres mal. Boko mona. Toko diata bino. Lokola bankayansa. Tourna biso. Boza basenzi. Biso nde bato laksaki bino. Biso nde. Ezali koya mabe. Il y a seulement des combats dans le Congo, les gens se posent des questions dans mon coup, c'est pour de vous abonner et de partager nos émissions à vos amis. Les gens se posent des questions, plonger dans la carte spiritualité, les gens se posent des questions. Félix, comment va-t-il diriger ces pays sous les eaux du fleuve Congo? Ah, question bien. Et alors, Félix, à kosala nini à diriger Congo sous les eaux du fleuve Congo ndenge nini ezali koyamape. Deuxième mandat oyo nakanisi Loretta Merta azali koloba. Loretta Merta boyebi lera bandaki Loretta lobaki ya pese président Loretta azali na elima ya mai. Loretta Merta azali elima ya mai. Elima wana ya biso te. Bilima ya bamindeli. Po ya bakomba keno jowa bito yebite. Chilogo, est-ce que quand le Congolais la vérité en face que oui, na jouaki engagement na Loretta Merta et lelo na lingine expliquer bino na lobelaki Loretta nini, na prometaki Loretta nini. Les amis de Chilo m'ont écouté. Est-ce que Félix est capable de dire la vérité à tous ses amis kassaïens? Je compte par des kassaïens. Et après, la yé na taliban. Et après, la kiti na batuna IDPS. C'est bien bon. Vous réussissez votre coup électoral. Mais vous allez diriger sous les eaux. Bon, qui c'est diriger. C'est ça la grande question. Bon, quand tu as dit nous sommes assez à maï, bon, que nous diriger. Tandis que tu as solo makambo, tandis que moto a l'élate. Ben à Congo, le nyonso azalaki na sima ya Chilombo. Oyo nyonso encouragé que Chilombo na deuxième mandat kolelate. Yo kolelate.
oyo nyonso ayebi totuni tingi toyeba te nani aza nani nani asali nini te yo oyo oyebi na sa motema na yo garde ça pour toi que tu as tout fait ozalaki na esengo mingi ke Loretta Merta a dirigé Congo. Eh bien, yo tosengi na yo kolela te mais na sa motema yebaka yango ke ozali coupable. Bozali ba coupable. Ezala na pays oza l'étranger na bise bino oyo ezali maloba euti epa na ngai te nayebi kutu te euteli wapi ezalaki prévu te mais ebimi na kati na molongo alobi lobela bango ngai nalobi di bino voilà makambo nyonso tosalaka bandeko ebele bamonaka yango ke na niveau ya tilo bakomelaki bamosusu bamoni yango ndelaki maseki mama Martha alobaki ke pouvoir oyo yeya bino batayi de peste eza pouvoir ba sacrifice. Est-ce que ba sacrifice yango esukaki kaka na makila ya bato to pe ekei au-delà tokoyeba yango babombelaka nzambe te la vérité ya nzambe babombaka yango te bitumba ekoti na kati na ekolo Congo bitumba ekoti na kati na ndako bosepelaki boselaki na esengo mingi et alors sikoyo tobandi kotala bolonga na distraction bana mama Congo bolonga na distraction eza koya mabe bana mama Congo je vous dis spirituellement tolonga na distraction eza koya mabe olobi te na kosi na ngai likambo te yokota na distraction nalobi na prophète te miso alobaki non prophétie ya papa saya na te nga napesa nga prophétie te mais nalobi oyo eye na motu nalobela bino nalobi yango. Voilà bandeko deuxième phase. En fait, c'est la phase finale. Phase finale, moto alela te ndenge toko répondre na bino moto alela te. Les satanistes vont vous faire voir. Les satanistes vont vous faire voir. Bozo kangai makamne zobela bino. Ba sataniste bakolakisa bino. Po ete bitumba ya suka. Avant bama quitter, avant fin hégémonie na bango ekokaki, fin hégémonie na bango, il faut disparaître. Avant de disparaître, bakri na bango ekozala ezalaki makasi ya banani ya ba dinosaure. Et sikoyo bakri ya oyo batu oyo bakomona badirijaki mokili video mona alakisaki bino oyo natielaka bino mikolo nyonso video wana bozongela. Ah non, attendez, s'il vous plaît, papa, ça a quelle vidéo? Bandeko limbisanga na moke, pour que tout le vidéo tout zongi c'est la bandeko comme ça pour comprendre que et l'autre nini pour bandeko belo bazana kati na distraction. Baza ko yebate o nzambe. Aza ko sala en ce moment là, surtout na kati na kachopa et na kati na mokili mobima na kati na kolo Congo. Ba mingi bazana kati na distraction, baza ko côté ba distraire bango par des politiciens. Na lebela ki bino fini la politique, fini la religion. C'est fini. Ce qu'on a kati na ngoye baka ke pouvoir na yo, ce que ezali lié. Autorité na yo, ezali lié na kati na pouvoir tient mopanzi. Na kati na religion tient mopanzi. Na lobate, na nzongela mwana lobi lisusu. Alors, c'est à vous maintenant de comprendre que cette situation est la biso ezali ya grave. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Comme les dinosaures, avant de partir, bakri na bango ezalaki somo. Et c'est comme ces blancs qui dirigent ce monde aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Et bakri na bango, et ce que nous vivons maintenant, ozokoka bakri, non, ngai na lobi ngai, na keleki na mirwana, na sololaki na mirwana, bebisengake pouvoir na ngefo utakuna. Na New York, boyoki yango kuna bakena bandako nzambe na bango bake kotala kuna somo
ya bato ya lobi ke bato na nzambe bandeko wana na actualité boza kovivre yango le temps oyo tokoti yango eza ya somo nakanisi tokobisa bino tokolakisa bino yango na oyo eza koleka kuna na kati na mboka New York bamoni vraiment makambo eza koleka ya mbilinga oyo bato bokanisaki bato na nzambe oyo babandi kobela kombo na nzambe oyokaki deja esika bauta esika ye ebanda masolo na yango nyonso avant bakoma ti basuka na kimbangiste masolo na bango esika ebanda kuna balobi te biso banda bokoko na biso ezalaki boye toya bato na masumu banda bokoko na biso tolaki double sim kwa kolobela nga teke no biso toyelaki bino double sim siko ndenge bandeko na bino bakomi kowangana tete biso toza makama double sim te bamama na kali bozo comprendre makama double sim bon toza makama double sim te biso tolingi makambo wana te toboya yo bosala semblant te ntango toyelaki bino ye importe tant que les bino nzambe importé boyebaki te toyaki bata double sim botoseki maloba na biso ndenge nini biso bata double sim bana nsomi ekolo Congo soki boza kolanda te bamingi bakolela mai kokita bango na miso bakoloba ke toyebaki te sikoyo eza likambo na mbongo te eza likambo na corruption te eza likambo tuta toloke moi naza na kati ya famille présidentielle ngai naza kodécider c'est moi eza lisusu yango te eza koyinda voilà attention bokeba na basacrifice disant baza koforce bapesa encore makila yango elengi eza ya bino babe na Congo il faut bapesa makila ebele pour ete bameka kotante soki makila wana bazokosa bango ke soki bopesi makila ebele tokorenouveler tokozwa encore 50 ans et tokoluka torécupérer hégémonie lokuta maman papa nga nazoteya bino teke na ye wana napesa bino beteka évangile selon Matthieu évangile selon Philippe naye koloba nanga évangile te mais nous savons nos réalités de ce qui se passe au monde et de ce que nous allons vivre. On vit déjà cela. Qu'est-ce qu'on fait? Continuer le siriba, on tombe dans la boîte, na kati na Kinshasa, on a l'image, on tombe dans la boîte, si on va s'arrêter, on va compter. On va s'arrêter, mailler le siriba, on va le ezali zambula tobungisa ba canalisation te zambula te balobi ebale wana monene ebale ya Congo yango be mutu etomboki ekoti na mboka eya kokota eza koya voilà bandeko ya solo bandeko tokolobaka wo tokolobelaka bino il est temps personne oyo azal susu na permission ya koloba teke ngai na koloba ngai na kosala ngai nde mokonzi eza te lobela papa na yo lobela mama na yo bisa ndeko na loba ke yozo mona basine du temps te yozo kenda baventure oyo na escroquerie oyo na hold-up oyo okenda ngo tiwapi lobela ye lobela soko zana mutu moko na cour constitutionnelle mais papa yozo kende okosaka botina ntango eza ntongo okosa te bino bosangani na hold-up bosangani tofeli mafoto na bango bosangani ke bokosa be na Congo bosangani bokosa bakongole bokenda ngo wapi te eza ya mabe bokosi bango li boganye nini boganye mbongo to boganye nini bokendela yango wapi ntango ezali mabe bolobela bango wana magistrat kuna oza na soki soki nani kuna na kati kuna lobela ye yo na ntango ya verso toi tu te comportes avec tes amis parce que vous êtes des Kassaïens tous non ça va être comme ça il faut aller non il n'y a rien à discuter c'est comme ça bon à ce temps ntango yefueni voilà matonto rabino alors voilà mes chers amis tonto sabino que la dernière guerre Z dernière donc guerre Yasuka bataille Yasuka boyoka na sango Armageddon boyoka mote Armageddon bokeba bon vivre yango voilà on a répété encore une fois que ça ne sert à rien
Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous battre, de chercher des solutions. Non, ça ne sert à rien de vous battre pour un morceau de terre. Pas pour un morceau de terre, mais ça ne sert à rien de vous battre pour la politique. Ça ne sert à rien de vous battre pour la religion, de chercher à être un gros pasteur, évêque, monseigneur, pape. Ça ne sert à rien. Bon, mon sœur, comme c'est bien, et Sili, on a balobi, papa lobi, et Sili. Motonabiso, mon conjoint, biso numéro 1, lobby, to l'axabino, to ça gay, to ça va pédé. Toka lesbienne, nous sommes pour les bolinga, biso bato, boko na biso de angowana. C'est à vous à prendre ou à laisser. Et comme vous êtes là, la katina, biso, vous devez le faire. Parce que vous salaki amo badaka. Non, nous on peut pas. Nous on peut pas. Nous les Africains, on peut pas. On voit là, on a la vérité. Et bon, alliance Oyolati. Demandez à vos frères Abdé l'alliance qu'ils ont dans leurs mains. Alliance sur Balaksarabino wana yanani. Alliance sur Balaksarabino. Botuna bango alliance wana ya uta wapi pona nini balata alliance bango babeke bako barate na suka balubite photo bala na suka balubite tozana biso bato ya moteur mi balé ndeko yele ya la vidéo na lobaki na l'accident goya wote les cris. Hey, Jambe. Voilà, bandeko, sako, to ekona politique, to benda bino matou. Alors, vous êtes tout de suite là, tout ça, que fini la politique, fini la religion, et nous voici à l'ère diverso. Il y a un bouleversement, il y a nyonso, on va créer que la mensonge, c'est fini. Si tu es là-dedans, malheur à toi, malheur à tes enfants, parce que tu ne veux pas quitter. Les coloniaux sont quitter ces histoires-là. Regardez la réalité. Nous sommes à lever la bissonini. Nous sommes à faire bissonini. Nous sommes à faire beaucoup de mopandi. Le colbateur Philippe nous a dit. Oh, Matthieu a enseigné là-bas. Et Paul était dans le bateau. Non. Tu as bloqué à mopandi. Non, attends. Nous avons fait le qu'est-ce que nous demande de faire? Un, bolingo, mibeko, on peut mettre ça. Maman, ozokanga, papa ozokanga. Job, mukanda wana, chango na mupanzi loba, nzamba sengi biso biloko misala. Bolingo, mibeko, on peut mettre ça. Soko kokisi biloko wana te. E ozana kati biloko wana te. Maman, papa, malheur na yo pour to tangi na yo selon Matthieu, selon Luc, selon ma prénom, ma nom propre de la kate. Ah, passe na yo. Gana lo bakila ngaya, nzama lo la bino na lobi. Voilà, matondo, to koutali tout de suite la bosse de la kaka, on a bosse de la brancher, toto na moulaï, information avec des images pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui vous arrive. Pas la maman Congo, to telema, bo telema pa, taweza ma be, bo telema, bo tika ba ventil, ba zoko sabino ba sigal, bo telema, nazoko, s'il vous plaît, matondo, à tout de suite.